Oyo penza eza kindoki moko ya miso penza polele. Eza penza kindoki la famille na niveau moko pas possible. Kaka lelo oyo Petit Fally ake poto. Lelo o Petit Fally ake poto directement ba famille et comme ebandi ko senga bisenga senga. Mokili mawate hein. Pourquoi ba famille na biso ya ba africain qui ndaka toujours boye? Petit Fally nano azata kutu na musala malonga te. Petit Fally pe azo bundaka ndenge mutu nyonso tu abundaka. Petit Fally azo bundela kutu kombo na ye evanda. Nanu kutu masolo a Petit Fally evandi te. Mbala moko ba oncle ba bandi bisenga senga. Mokili mawate la famille. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, yalelo toye na Petit Fally bandeko nanga sango moko ya pasi sango moko ya mawa o penza tolobaka na biso mokili mawate nini ezoleka bandeko nanga. Pourquoi Étoile Lune Inès TV aza lelo ya bakanda kanda aza ya kosilika bandeko nanga makambo eza makambo moko eosala mwa pasi na motema makambo eza ezopesa kanda et au pesa pe na souci pour na ba famille na biso ya ba africain nous les bantous tozala lisusu na mitema te tozala ka lisusu na bolingo te tokaniselaka lisusu baninga te biso tokomi komona ka intérêt na biso moko yango boko tokomi komona lelo bato ebele ata soki babongi na bango na vie na bango bakomi ko bomba bakomi ko vivre dans les secrets. Pourquoi? Parce que intervention à la famille ekoya tant ba mona ka ke no mutu tel ake poto c'est fini bisenga senga e bandi bande konanga lelo tozoya ko beta masolo ya oncle ya Petit Fally oncle na ye abandi bisenga senga. Et à part ça to beta pe masolo ya ba wario o ba ye ko yokisa biso soni na niveau moko pas possible. Bandeko nanga avant tokota kuna ekozala bien nanu to ya ko sensibiliser batu nyonso sika. Toyebi ke chaque fois que totiaka ba émission tozalaka toujours na batu sika o bakotaka na chaîne na biso. Yango toyaka toujours et encore ko encourager bino si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne. Chaîne moko kitoko, chaîne ya banalise ya kitoko, chaîne ya bana nzambe, chaîne moko tobetaka na biso masolo ya ndenge moko ya bien. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Baikonanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu e dépendra nango ka na temps oyo ozolandaka biso. Soki omoni ke eza tongo na osenga na yo kende olia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke eza nango soki midi kende olia repas préféré na yo. Soki pe omoni ke no eza nango pokwa na osenga na yo ka ndenge zalaka lia soupe na yo na ndenge to na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi penza makasi. Bandeko nanga toye lelo na makambo ya Petit Fally. Petit Fally ebele ya batu ba yeba réalité
ya ndenge Petit Fally akola. Natiaki yango d'ailleurs na chaîne na biso. On a komaki Petit Fally aleli na kombo mama na ye. Bandeko nanga, selon ba explication ya Petit Fally na ndenge tomonaka mama ya Petit Fally aza mama oyo azalaka handicap. Sikoyo papa na bango akufa. Tango akufa ayaki kotika Petit Fally mwana muke, mama na bango abandozwa Petit Fally azotia ye na mukongo. Bazokendaka na wenze kotekaka ba légumes nde ezalaki musala mama na ye. Wana penza nde ezalaki musala penza ya mama na ye. Nzambe lelo aye kosala Petit Fally grâce ka ndenge tomoni grâce ya Nzambe pe na travail dur ya Petit Fally abundi penza na vi na ye. Lelo oyo mokili mobimbe komi kolobela Petit Fally. Et à part ça, kana kombo ya ki Petit Fally, kana kobunda oya zo bunda pona kombo na ye evanda. Kombo na ye penza evandisa masolo. Nzambe aye kosala ngolu lelo Petit Fally akenda poto. Ake poto kuna kandenge ezalaka batu mosusu bazalaka za poto parce que amimoni na ye poto c'est fini abosani musala kendela poto. Mais Petit Fally a continué parce que ayebi ke na azoluka kombo na ye pe evanda, kombo na ye pe elobama. Et du coup, Petit Fally lelo aye kozonga na kin na biso, aye kozonga na Congo na biso. Bandeko nanga kandenge bo mona, kandenge bo yoka, ba oncle ya Petit Fally, komona ka Petit Fally azongi na ye poto, mbala moko ba oncle babandi bisenga senga. Ba oncle babandi ko senga Petit Fally ba mbongo. Ba oncle babandi ko senga Petit Fally bilamba. Petit Fally asombela bango bilamba. Petit Fally akabela bango ba mbongo. Petit Fally asalela bango boye boye. Ata bino moko est-ce que makambo yo esale maka la famille. Mosusu biso pe babantu tozala na soni mosusu bandeko nanga yo sala soni. Sala soni bino moko na biso na bino famille ya Petit Fally bomona ndenge Petit Fally akenda poto eza na mbongo ya poche na yete eza mbongo ya mutoki na yete eza ka ndenge ezalaka ka ndenge biso nyonso tomoni Fally Ipupa nde organiza makambo nyonso non batu na ye équipe na ye ekende yango endai kosala keno Petit Fally pe akotaki poto eza na mbongo na ye te siko bino famille ata bino moko wana nyonso tu bomona te il faut kaka biso bakronima mato ya kobetela bino masolo keno ndenge Petit Fally akendaki poto ezalaki mbongo na ye te la famille Petit Fally boyebi bino moko kutu avant akende poto tolandaki ba émission na ye abando sala ba émission na ye na ndaku na ye ndaku penza na ye bazo filmer ndaku wana eza te keno eza ndaku Petit Fally asomba te eza ndaku Petit Fally abandaki kofutela kutu tomonaki ndenge Petit Fally akendaki ba photo wana liboso akendaki na poto ebele abatu kutu basekaki et kosala keno après presque une semaine nde bandeko na biso ya poto bayaki kosombela kosombela Petit Fally mwa bilamba moko a cher bilamba moko a kitoko Petit Fally pe akomi kolata batu pe bakomi kobetela ye maboko famille na batan o nyonso boyebi keno Petit Fally afutelaka ndako kako zonga mwana batu mwana na bino azongi poto directement bobandi bisenga senga est-ce que ezalaka bandeko na biso babantu eza somo moko na soni moko pas possible bino ba oncle bino ba famille bozo banda bisenga senga pona Fally botika ye nanu ndenge aza boye na kozonga zongi kin mwasi na ye pe autaki kobota tango pe mwana yaka na vie ya mutu na vie ya couple ba charge eyaka lisusu ebele ezalaka bongo ba oncle ba charge déjà na minute eza ebele
Petit Fally pe azo mi luka na vie na ye. Ye pe azo luka vie. Petit Fally pe azo luka vie. Kan ndenge bino bozo lukaka. Ye pe azo luka. Nanu akomi na ba niveau wana teke ya ba Fally Ipupa. Nanu akomi star teke obo yebi star ba Fally Ipupa lelo ako voyager ndenge alingi azana bandaku kandeke tongoni pa Fally Ipupa sombi ndaku na Côte d'Ivoire ya azana bambongo na ye. Mais Petit Fally nanu akomi na niveau wana te. Petit Fally na niveau oyo azana ngo bino pe famille bo soutenir ye. Tango okoma na ba niveau oya likolo ba niveau oya makasi ao sunga bino bozala ta kutu na besoin te ke no boya kosenga Petit Fally mbongo bozala na ta wana te ye moko kaka koyeba keno na minute oyo oncle nanga azana mbongo te na minute oyo oncle nanga boye boko senga kaye te ye moko koya kopesa e bino. Mais na minute bandeko nanga ba oncle famille surtout ya Petit Fally botika ye nano azana mbongo malonga te ye pe azobunda na vie azobunda na niveau moko pas possible bandeko nanga avant to continuer et kozala bien nanu na ya kopesa mwa bambote la famille ezalaka toujours bien ya ozala reconnaissante dans la vie yango signe ya reconnaissance nanga nanga toujours kopesa bambote na pesa nanu merci na sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te. Sponsor na biso azalaka toujours et encore elongo na Étoile Ines TV. Ezala na batango apasi, ezala na batango bisengo, ya azalaka toujours na biso. Wana na pesi ye ba mbote belé sponsor na biso officiel na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na Mama Joséphine msala nzambe. Na pesi bino bambote bisika nyonso bolandaka Étoile Ines TV. Bambote nanga na Mama Tina Sambia depuis Belgique. Na pesi bino bambote tonton héritier yola na pesi yo bambote bisika nyonso landaka Étoile Ines TV. Bambote nanga na ye moko mwasi nzombe mwasi kitoko wapi balobi azongi soki azongi ayaka toujours na mbutu ayaka toujours na makelele moko pas possible wana penza eza ye moko linda bukulu penza ya balinda na pesio bambote talaka yo mwasi kitoko mwasi ya taille mwasi ya gu mwasi elengi mwasi moko ayebi kolata na système moko ya tokos bambote nanga na madame Judith Diampovisa depuis France bambote na yo talaka yo boni ba santé kuna est-ce que ma camion sozo kende bien bambote nanga na madame Bijou na pesi yo bambote bisika nyonso ozo kanate naza na besoin ya koyoka son na yo madame Bijou na pesi bambote na madame Sidonia Siala yo pe yokana na système moko ya tokos bambote nanga na balandi nyonso Étoile Ines TV bino nyonso bolandaka biso na pesi bino bambote na ba bizu ebele na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga tozonga na makambo ya Petit Fally. Touti koloba awa na makambo ya oncle na ye. Oncle na ye ndenge azo senga bambongo. Akomi ko senga Petit Fally ezo sala pasi pe mawa. Toyo kasoni mosusu la famille. Siko awa tokota na makambo ya ba Wario. Ya ba Wario touti komona Manike a changé na ye direction. Manike alobi aza lisusu mutu Fally Ipupa te, aza lisusu mutu ya Aigle te, aza lisusu Wario te. Lelo a changé ate epai ya héritier Wata. Pourquoi? Parce que Manike azalaki mutu Wario, de l'autre côté toyo komona pe Jaël Show, Jaël Show kandenge lobi Jaël Show eza show. Yepe Wario siko bitumba ezokota na niveau moko pas possible. Kofinga na eke ezongi. Bandeko nanga makamoko eosala pasi pona ba Wario. Comme tozobeta na biso lisolo kaka ya Petit Fally. Petit Fally aza parmi ba Wario
oyo penza tokoki kobetela maboko. Petit Fally aza mutu moko ka ndenge tolobaka eza batu mosusu balobaka ke non batu mosusu pesa bango temps bakomilakisa bakolakisa penza ba couleur na bango. Mais il y a aussi d'autres personnes ata soki tosali 100 ans baotikala na bango ka boye. Mbuma mabe tomona kango kana ebandeli déjà omona ke non o eza mbuma mabe. Batu neti ba manike déjà dès le départ abando lakisa kokende na bango ka poto. Moi déjà je le savais que non tango bakozonga na poto après kozonga na bango poto eza na makambo ebele kobima na poisa na yebaki déjà parce que manike déjà aza mutu moko akendaka place nyonso avec intérêt. Aza mutu moko alukaka toujours et encore ye azala toujours au top. Mais batu neti ba Petit Fally baza batu moko ke non aosala musala na ye. Premièrement parce qu'alingi yango. Deuxièmement ayebi ke ndenge na osala ndenge na lo travailler nazala toujours patient dans la vie parce que bénédiction nanga pe ekoya munene soki naza patient. Yango tomoni ke non na côté ya Petit Fally respect ya makasi eza. Respect penza otolobaka respect ya makasi na côté ya Petit Fally eza. Soki totali ata ba émission au Petit Fally asali pona Fally Ipupa depuis bakenda poto. Donc aosala ba émission na ye avec beaucoup de respect. Et puis ayebi ke aza wario. Akoki jamais kobunda na wario mususu. Toza batu ka ndenge ezalaka makambo ata eza ya ndenge nini. Surtout soki bino nyonso boza batu a team moko. Bo travailler pour na team moko. Bokoki koswana ka na team na bino wana mais bokoki jamais kobimisa makambo wana na réseaux sociaux to na batu mususu bayoka. Yango bomona ta Petit Fally même par sa façon ya représentera ba émission na ye ata soki ba invité ye quelque part akendo loba donc bomona ka façon azo loba kino mwana wana azama yele ata ka ndenge toyebi keno Petit Fally atangaki penza ya malonga te mais par sa façon de parler vous allez comprendre que non soki ba pesa ki etant au moins d'aller à l'école bandi kunanga ilinga kieza la somme mais nzambe moko ayebaka nzambe moko penza ayebaka. Petit Fally azo sala penza fierté ya ba wario azo sala fierté ya makasi na ba pona ba wario soki ba wario nyonso bazalaki bongo la famille elinga kieza kitoko wapi elinga ki penza etombola de plus carrière ya Fally Ipupa soki ba wario penza bazalaki neti ba Petit Fally. Ebele abatuka ndenge balobaka oh Petit Fally oyo un jour petango ozala na mbongo to tango mokili ekoyeba ye makasi ya kobalukela Fally Ipupa. Bon, je ne sais pas toyebi ke non mokili lelo ezaka toujours et encore na ba surprise ebele ba surprise eyaka toujours et encore ebele mais surtout eloko koyeba eza que non l'exception ne manque jamais. L'exception ne manque jamais la famille. Et ça la penza makambo solo. Dès le départ, déjà, kota la Petit Fally bongo. Déjà, kombo na ye eyebani. Toti koloba keno, soki pe asali mwa eloko, réseaux sociaux pe ekoningana. Bako yeba, bako loba, bako sala, bako tia ye. Mais Petit Fally, soki azalaki keno, kan nenge batu mosusu balobaka ke, un jour au baluki la Fally. Je ne pense pas. Parce que mutu oyo déjà zalaka na ba biloko a bongo. Amona naka déjà na ibandeli. Donc na minute to lingai déjà to sentir Petit Fally. Mais ye déjà na makambo na ye nyonso ayebika ke non. Soki lelo mokili yebinga c'est grâce à Dieu. Et aussi grâce à Fally Ipupa. Grâce à Dieu et puis grâce aussi à Fally Ipupa. Yango esali ke non. Mokili eya koyeba ye, mokili eya kobetela ye maboko, mokili eya kolobela pe kombo na ye. Yango bomona kata makambo nyonso asalaka yango ka na respect ya makasi. Petit Fally aza mutu moko azo se respecter, azo respecter mepe place oyo bénédiction na ye euta.
place penza bénédiction na ye uta azo respecter yango mingi makasi parce que ba makambo kande na oloba ya ba manike o ba osala ya ba Jaël ba osala bon ezo la kisaka que non respect envers Fally baza nango te parce que soki boza na respect envers président na bino boza na respect envers mutu na bino penza barando oyo boki jamais kosala ngo te mosusu ata soki boza na makambo emati ekiti ezongi esali bokozalaka ndenge ezalaka bamakambo mosusu bobomba ngo sur les réseaux sociaux soki boza na posa ya kofingana boza penza na posa keno tofinga nde kofinga ezalaka bongo bokoki kosala ngo dans les cachettes bokozala na besoin te ke bomema makambo wana sur les réseaux sociaux te kande toomona bato mosusu yango bomona ata Petit Fally ayokaka ebele amonaka pe ebele kande bakendaki na poto bongo toyebi ke eza na bato mosusu surtout bawario ebele ya bawario bayamba Petit Fally kitoko soki lelo Petit Fally ayera nzoto ya bien nzoto penza ya bien otolobaka nzoto ya bien mwa teinture eza mwa santé eza kitoko tali bona ba video na mona ki ba video tango azokita bandeko nanga esalaki kitoko wapi otali bolobi non yango dans la vie soki oza bien na batu ozoyeba ndenge nini na ko se comporter na batu pe bakozwa soin na yo bakozwa yo pe en charge na ndenge moko ya bien conseil nanga ka ndenge na pesaka ba conseil Étoile Nest TV aye ko pesa conseil na Petit Fally. Premièrement conseil nanga na opesa yo ya liboso na makambo o famille na yo ekomi ko senga yo ba mbongo ndeko nanga focus silence. Focalise-toi d'abord sur ta famille. Là, je vois ta petite amie, je vois aussi ton enfant. Oyo utuko bota. O se focaliser na nuna bango. Parce que pour le moment, ils ont priorité na yo. Et puis, famille na yo ekolandaka ndenge landaka. Parce que mo bali nyonso atiaka na nu priorité bana na ye. Soki asi a bali. Premièrement, atiaka priorité mwasi na ye, bana na ye. Comme moi, si on a aboté lieu, azana no petite amie na yo, nano baliete, priorité nano mwana na yo. Mwana na yo, banda déjà ko préparer avenir ya mwana. Mwana ba préparaka avenir te que non, olamki ka boye, lobi kuna bala moko te. Avenir a mwana ba préparaka ngo malembe, ozo kenara malembe chaque jour, chaque seconde. So ki ozo zwa 100% ya salaire na yo, oyebi ke non soki na ko aider famille nanga okoki kotia ata mwa 5% pour na famille na yo mais 95% ezala nanu yo na mwana na yo na petite amie na yo ekosala kitoko mingi makasi mosusu ebele ya batu lelo ba eshua pona ba famille senga ezala ba famille mosusu bazalaka bazana ngo parce que ba yebi ka ke no Petit Fally auti poto bakanisi ke na poto kuna bambongo ebimaka nango na nzete bambongo otambolaka na balabala boyo moni bambongo na se basi batandi bambongo ozozwaka bambongo ebele bato bakanisaka bongo omona ba famille mosusu bazana bango na bambongo me balingi ka balia mbongo na yo alors yango ezalaka toujours bien kozala prudent dans la vie kozala prudente donc Petit Fally zala souple ka ndenge ezalaka ka ndenge Étoile Nest TV azopesaka yo conseil nanga mosusu ka ndenge tokendaka pona Petit Fally conseil nanga ya mibale on repesa yo eza que continuer ka ndenge oza ko changer te kolanda pe bilanda landa te koyoka pe biyoka yoka te zala kaka yo Petit Fally nzela eza mulai lelo soki Fally ipupa o tobengaka papu tobengaka aigle soki lelo akomi au sommet il a été tellement et encore patient abanda na ba quartier latin kuna ti Nzambe lelo aye kosala ye ngolu ya makasi patience na ye penza ya makasi yango esali keno lelo akomi place aza yo pe
la patience surtout, ezala toujours reconnaissant envers Fally. Kosala te ke na ndenge tomonaka bato mosusu lelo nzambe amatisi ye, c'est fini, abalukeli mutu na ye oyo alakisa ye nzela. Kosalaka bongo te. Soki olingi avancement ya makasi, respectaka toujours mutu oyo alakisa yo nzela. Respecte ye ka mingi, yokaka ye, ata soki lelo okomi kuna, ya koyokela yo jalousie te parce que ye mutu alakisa yo. Donc, ezalaka mwa bongo ka ndenge ezalaka. Et puis conseil ya misato, non pese oka conseil ya suka, kokota ba rando te. Vi ya lelo ya ba Congolais na biso ezobeba kapo na ba rando moko eza na tina te. Kokota na yo vi ya ba rando te. Soki oza na posa ya osalela papu na yo publicité, salela papu na yo publicité na ndenge ya bien. Oza besoin ya kofinga batu te parce que ye moko Fally po pa finga ka batu te. Donc yo pe koya kofinga batu na yo pete. Ata soki oyoki batu ba ofinga yo, eza ya koyinda bazo indisa kombo na yo kuna. Je m'excuse, kokende kofinga batu te. Zala toujours calme, zala toujours humble. Omona peke no makambo nyonso tu ekokende nango kitoko mingi makasi. Bandeko nanga tokomi na biso na suka ka ndenge toobeta na biso masolo ya Petit Fally. Moi liloba bien pour na Petit Fally. Petit Fally lelo akomi papa. Dans la minute azana bébé na maboko. Azana bébé na maboko. Nzambe ayeba kaka ndenge nini asalaka ba grâce na ye. Nzambe ayeba kaka ndenge nini atombolaka batu. Ayebaka ye moko ndenge nini. Lelo tomona batu ebele batanga. Bazana ba qualification pas possible. Mais ba kombo na bango eyebanaka te. Place nyonso bakendaka ba kombo na bango ezoyebanaka te. Mais Nzambe na bolingo na ye kosala kino Petit Fally kutuna ba classe ya malonga ezate metala lelo Nzambe ndenge akomi kotombola yo. Nzambe akomi kotombola Petit Fally na niveau moko pas possible. Prière nanga ezalaka toujours et encore que non okende liboso Petit Fally. Tolingi yo mingi, tosepelaka ka na ndenge ozalaka na yo na respect ya makasi, tosepelaka ka na ndenge okendaka na makambo na yo. En tout cas, continuez ka bongo kolanda na yo bilanda landa te. Omona pe ba bénédiction ekoya ebele encore ebele na nzela na yo. Bandeko nanga oyo penza suka ya partage na biso. Est-ce que tu as déjà j'aime? Est-ce que tu s'abonnes déjà? Est-ce que au commentaire déjà? Est-ce que au sali déjà partage? Ceux qui déjà au sali makambouana nyon surtout. En tout cas, Étoile Nest TV aye koyebisa yo. Merci mingi makasi. En tout cas, la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.